J'avais fait une prière, Bolimbisa, n'a pas vérité, à un homme de bien, à Béli, et puis un médecin qui a oublié shooté. On doit couper sa jambe. Mais mouton a sala bola mingi. Et pas na basala nzambe va tout kutana ye tout. Mais tant to kutana ye pe. Attendez to kutana kana ye. Mais aye pe ko asali pe moi bola. La bi Seigneur, motoyo yete. Mais maladio na longole pa na motoyo. Na pesa pa munguna na ye. Mutuka ko ya yinaka ye. Maladio kende kuna. Ah, peut-être ça que vous avez ça la maca na Bible. Donc tu m'as provoqué. OK, bandeko. Bino bato bozola nanga. Soko lingi. Que o sukisa munguna, o ya nyokolio. O ya zo torturer. O to ya boire quel malade. Ata oyebi ete. O ça la prière. Et zongela ye. Tanga bokana nzambe. Psaume chapitre 69. Merci beaucoup. Pour au moins ce qu'on appelle ça verset dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Fidèles téléspectateurs, merci de vous savoir si nombreux en train de nous suivre. En ce net moment, le monde tourne en poupe. Le vent souffle. Et voici Ndenge Bible Lobaka, l'obscurité est comme refuge à peuple de Dieu. Tout le monde a Dubaï, tout le monde a comment l'église corps de Christ est divisée, tout le monde a comment guerre est partout en Europe, tout le monde a un conflit d'intérêts et tout le. Mais nous, second souffle, comme une émission et une mission, tout se focaliser toujours, regarde Nabiso, tout le monde. Voilà la raison pour laquelle Toye, une fois de plus, Lélo, en ce fin de mois de mai, tout solo ensemble, dans mon seul ensemble, tu es un peu la vision de Dieu. Yango bomoni, to vandi, Lélo, te changer bien sûr au plateau, mais à poto solo là, ensemble, dans mon seul ensemble, tu es comment est-ce que Dieu est en train de lui parler cette fois-ci. Et encore une fois de plus, vu le terme du mois, vous allez qui servir pas il y a concernant Blansing, donc continuer de parler sur Yango. Alors je vais saluer mon invité parce que c'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler tous ces sujets. L'évangile sur le Kambakounz. Bonjour. Bonjour, journaliste. Merci pour la disponibilité nayo. Bien sûr, tu kangio même Nanzela. Au Pessarabiso toujours cette opportunité de travailler. Mais dis-moi, tu l'andakin de Blansing na début à moi. À l'obéla qui beaucoup plus nayo les sujets aux alaki il y a souviens-toi de moi nzamba c'est souvenir na bato nzamba c'est souvenir na bola momoko quelconque au développeur qui yango mais lelo est-ce que ndeto comme na fin du mois de mai boy nzamba zo c'est souvenir car na bato. Merci pour la question mais na émission que ndé na pesa verset et na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Bien sûr, mes frères bien-aimés, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu se souvient toujours de tout ce que nous faisons dans son œuvre, de tout ce que nous faisons à ses serviteurs, de tout ce que nous faisons aux orphelins, aux veuves, aux pauvres. Dieu se souvient toujours de tout ça. Parce que la Bible dit dans le proverbe que c'est lui qui donne aux pauvres prêts à l'éternel et qui lui rendra selon sa bonté, selon sa bénédiction. Donc, ceux qui ont péché orphelin, ceux qui ont péché pauvre, péché veuve, il va bien que Nzamba Kozungi c'est là où yango. Bon, parce qu'il y a des veuves aussi, ça n'est bien, ça n'est pas bon, on est, on a été. Donc, tous les gens vont souffrir. Mais le bien, ceux qui ont péché veuve, péché orphelin, péché bola. Mais dans l'émission précédente à hauteur Koloba, Makamoza qui est important. Que muta sungi mobola mais mobola wana loki mutu wana. OK. Yo moko tie mongo tata wana ko kwa boyi ko zongo. Aboy ko zoyango oui. Sikoyo tango ozo pesa précision boye na Bible. Ozo mona te comme ko pesa mo différence moko boye entre yo na maloba nzambe. OK. Ngai na lobite ke contradictoire ezali. Mais nazo symbolisa nde bato bazala éclairé parce que okoki ko kende na nzela omoni mobola yo sungi mais a bloqué ma caméra yo poko yeba pété alors lui nzamba pambola yo merci beaucoup mais il a bloqué mais c'est ça vous comprenez ndenge tozana frère moko comme na yeza là qui
José. Frère on a abota na bandundu. Maman na ye akufi. Azena petite sœur na ye, maman akufi. Après un certain temps papa yokufa. Nde noko azui kaka ye, atiki petite sœur. Azui ayene awa. Noko mutatangisi. Noko mutu atangisi ti asisi na campus. Mes frères ozwa musala te. Vous comprenez? Il y a un zoloba. Mais noko musala sili akomi ko kemba. Yepe akomi kemba sisi na difficulté. Mais musala izate asali 7 ans il y a chômage. A souffrir à mon passe à sambela ka serviteur quelque part. Aye tokutana na ye parce que azalaki na esprit il y a femme de nuit tous les jours. Et puis blocage na makamne simbaka te. Tant tokutani ndenza matali singai. Il y a des choses katinayo frère. Quelles sont ces deux choses? Il y a liboso esprit na ya femme de nuit bobota bana 7. Moi soit na butu azwa kabozino nyos kwa kendo boko la banana. Vous comprenez ça? Alors, il faut délivrance qu'au katabaliana, qu'au bomana banana na prière. Hein? Parce qu'il doit nourrir ses enfants. Mais comment on crime? Mais crime andeni bana ya butu ya kindo kisiko il faut les tuer. Il y a un adage qui dit si tu tues les serpents, tu dois aussi tuer, écraser ses yeux. Parce que ce tiki ba makiwana et qu'au chlore et puis et ça va petit serpent, ils viendront encore t'attaquer. Encore une autre chose. Na moni mutu oyo aza na base makambo ni surtout mutu wango aza mobali aza na mwa libandi awa suki ya pembe na mandefa pembe na détail ndenge nazomona ye aza mwa mwindu et puis azabu mais aloba mwa ba français mingi mais aza mutu moko aza motema makasi mais aza misala mabe mutu wana liwa mama na yo aza hauteur Moutouana tala botala tala pe makamno ezaye même femme de nuana ye asala nyo so baba liso na butu boy physiquement o bala te o ko bota te o ko sala pété atali ngobi non o wana zolo baza noko nanga ngabi bon ngana tangi comme mututé mais na décrire mais to sambela o ko mona moutouana akoyina na ndenge moko yo sakanate quand on a prié délivrance et salami ennemi numéro 1 noko wana shiko abi pourquoi yo okanga ndoki abi oh noko ngana ka ndoki ndenge ni abi jamais OK pa banganga abi oh ipanganga ndenge ni na sambela ka mena kenokuta na serviteur mako jamais okotinda kanganga bokanga ndoki abi yo ebindi ni ke bakanga ndoki tandis que ngana beteli mutute na tike polo ayibisi me bana na ye noko ayibisi bana na ye ke ye mona kasina akangi ndoki donc il y a des conflits. Et pour terminer, babengane nandako. Suite quand il y a bon. Et si atikali ko bisa fait mututé et l'autre côté, mais on l'a chassé de la maison. Ndai ko va na permanence. To sambeli nzambe nzamba pese musala. Mais délivrance c'est salami femme de nuit éthique. Ayo zo musala. Na yebisi bien. Oleki nzambe na motema mawate. Soki ba futi yo premier salaire ezalande nzambe. Babi yango prémisse. Le reste, au banolongaka dime, na offrande, et c'est de suite. Papa, en tout cas, na lapi. Ok, ça va. Na ebise le sous. Babenganyo eza bien. Mais, okoyoka sango, nzambe ya ko se manifester. Pona bana kobeta banguna na yo. Mais soki babengyo avant kende, il faut to sambela. Soki te ko kende te. Frère, je me sala papa assez, azundaku, ainsi de suite à mieux organiser dans 3 mois. 4 mois. Frère, d'ailleurs, erreur salaki premier mois. Ake ko pesa noko. Mbongo wana ya premier salaire na ye. Litoi. Noko atombuki bien ka zimbongo nani a autorisé à joie musala. Makamo nazo bizaka na mumbele aho. Voilà, ils ont musika tek. Vraiment. En plus à sali na paye. OK. Mais relation zongi penza bien té. Deuxième salaire frère aye nango siko pa na biso. To bondeli OK, problème zate. 3e mois, 4e mois nokabeli. Malade grave, titi ta ko mama yemo. Na mama yemo kuna simbite na munoko na ye, awika bobengelanga José. Bobengelanga José. Josa ye. Oh papa, vraiment na lina kendene na ke musala pona komela noko na hôpital banda beli, azana hôpital mike simbite, azana mama yemo donc etana eza bien te azo bakaba benga ngai. Peut-être alinga senga bolimbisi toni, ngabi tala tika.
nzamba lobi kotia makolo kuna te soko tie makolo ba olia yo bazoluka pena basala transfert yango moni na te ya kamingi pe on se met sur les transferts voilà mutu azalaki malade mais yo ke kotala ye malade yango ekolata yo procureur yo ye abiki yo ke nzamba lobi ni allez pas ne consomme pas ya kokende oui papa na yoki oyoki tika soki nzamba corriger mutu tika azwa correction pombongo pesaki alieti aibi loko sali mais lokolo za na permanence toza na bain de prière moi bazwa yo ezate ya nzamba ausala bongo tika so okufa nde otia présence soki te tika bon ya lekiza mena mawa okay akomi kuna ake musala et après musala akomi kuna abi José aye nde bakutani ikoti kuna apesi pembote basolo non nazobela ainsi de tout ici nde tango kaka José apesi mukongo ndenga zomata na mutuka malade bandi abando lenga fièvre akomi ndaku aye kutu église te akomi ndaku alali alamuka te Seigneur Jésus bon siko eloko bongo noko pauvre bongo tokosunga to tosunga te o sunga comment yango nazolo bake na acte des apôtres na chapitre 6 tokokuta nini il y avait des pauvres des veuves des orphelins au sein de l'église mais qu'est-ce qu'ils faisaient les gens donnaient les aumônes et ba charger ki batou pour na baba na ko distribuer et pas na ba bazali na ni omoni ke soki bo pesi na église e bondeli pona yango baye ko pesa eza na effet mokote mais yo ko jande bénédiction mais retour ko sala melaote mais bon ya nzela fait tentation parce que oyebi état d'âme na été bien sûr que ba mais pekisi ko kabate quand même tete ya on azo kende bien sûr que pekisi ko sunga babola te même na balabala mais soki omoni nzamba lobelo ke oui ye ko kabele kapela c'est Josué le parce que ndamoko tango na zalaki mobola na ke Brazzaville na kiti na nini na baki na voyagé Brazzaville plusieurs fois on a voyagé à Libosoté mais tour mususu na ke bien que na zalaki na misolote ba benginga kuna ale na katisi na keteya na komi na biche esili na bimi na pusani à quelques mètres na moni papa moko a fandi a sengi mutaliboso mutango bon loko ayoki ete menga na musika noki moteme betinga kena kabela ye la kanga bien noki moteme betinga na kabela ye nazale na 2000 francs CFA ya kuna voilà nabi na obeta kama makolo parce que nazale na 2000 francs CFA pour na futa 1000 francs ya transport na kende 1000 francs tika na poche mais noki moteme betinga no bia moteme betinga boye papa je sais que aza bien na bimisi 2000 francs na pesi abi moi na merci 2000 francs c'est beaucoup mais nzamba pambola afuta yo ngabi merci beaucoup papa et sili oyi na sali depa na bwa kaliso sima na moniete na baluki susu na moniete atele minenge nini aza wapi po kende na zongi sima natali mutu azate est-ce que ne sene tinga neti moi faut banga papa ndenge bon na zongi susu sima pena na tuni garçon moko azalaki ona na bi excusez papa tellement ki awa na kabele mbongo abite muta tellement ki te bon na leki na kaka na ke ndenge nazoke na biso ke ndenge nazoka mbongo na Brazza OK mais ça c'est une vision mais vas-y je suis pour na kolobake babi il faut qu'on exerce hospitalité parce que hospitalité parce que on l'exerce il y a d'autres personnes oyo ba nourrissa ba ange nzambe ba pesa ba ange nzambe sans le savoir ça contre yangote obelo moko ok non soki nzambe alobeli yo est-ce que bikeza na batu musu banda botama ti pa okufa nzambe alobela nete mais oui nzambe alobaka ndenge belé non nzambe alobaka ndenge belé yo yoki mawa osungi mais zape na mutu musu yoki mawa amoni noko na ye na mawa zobela aki asungi ye non si tu as le bagage nzambe fa lobela pour kabela mutu mais ça devient trop dur parce que mutu mususu ane na écoute te ane na discernement te sko yeba ndeni bon il faut tout na biso basala nzambe bazali mais nous sommes là ezaka ngamo côté ata na poto ata États-Unis les vrais serviteurs de Dieu sont là oko consulter pese confiance
ke olingi otindela nini mbongo to olingi osunga mutu to olingi otuniye bobondeli so ok tinda et puis ceux qui peut au sambelaka te pas musu pas sambelaka te mais consulter ta pasteur mais Dieu parle à tout le monde même ta sambelaka te mais oyo kazana ba quelque chose katina yeke faut que les landa une petite voix là il a toujours cette petite voix qui va te parler mais bah faut on peut à la paix mi balette musu petino na libungi musu tino na mais oui kasi yango soko monique comme mi balé consulter les hommes de Dieu nous sommes là parce que ezala bato ozolanda nga ozalaka bien na poto na Londres hein ozo vivre bien ozana vie bien bandaka obenga mama na bina ayakuna makom nyoso tout bloqué ti okoma na malade ti lelo lingo kufa. J'ai prié pour une personne comme ça. Moussou na France a bengi petit frère na propre. Mais voyez, je sais vite que ces souvenirs na bola mu maman wana salaki maman botinga ameli singa libele atangi singa classe na ba conditions difficiles. So na poto na metendeni atayu muko. Akasi ya kasi ba oli ya na maman ngo kasi. Au moins que aluki na musika évangile au église de réveil tozo mema ezo boma mukili. Te. Webi batunde bazalaki na ignorance. Sikoyo bafungoli nde miso. Pourquoi? Car la ezalaki yo sali bongo mama yo alie yo et l'équipe ka bongo ba ebite mais ils a bateau e bazalaki ba ki nzambete ba oketalisa. Tant ba oketalisa ba loba non maman ni moko mutalie. Azali mesala mabe maman ni moko alie. On comprend siko. Mais siko aussi ba lie aussi au facile. Perte salami na famille. On comprend siko. Tala nazolo tika na loba makamba vérité. Loba pena. Na personne nzela loba. Pourtant na besoin de babika. Obenga petit frère na Paris. Au salignon surtout. Et ça acte moka bien. Au bengi petit frère au kende yo moko bino aya pona secourir ngai. Ko ya petit frère ye akoma ennemi na yo. Ti lelo o koya petit frère sunga ko ta kuma me ko mboka mundele te. Ba on bala bon na kinto la famille, c'est to komi wona to panzani. O comprend. Na ko panzana eza problème te. Randi ko panzana, c'est pas un problème. Le problème est que ye au moto au lingaki osunga oyo sungi ou investir mbongo na yo banda na passeport ba billet ba tuma comme surtout aye nzoka ndoki aye ko lia alio lelo komi pauvre misérable à cause de bien fait na yo tu comprends les États-Unis sinde comment quand il aza fou pourquoi à investir à bengi bande bela liboma na tana kinya wa donc bela on États-Unis mboka bato kasi ya za na abeli soki nzambete melelo azate. Pour dire que c'est sa femme qui m'a appelé. To bondeli pona ndiabiki. Siko soeza la kanzambete. Pona kolobake. Bolamu à investir na kati na famille. Abengi 4 personnes bakei. Mais bangwana na 4 wana 3 bandoki. Kama moko ni mutazale bien. Oya sambelaka. Basali pesa coalition na ndako. On dit bandoki ba no lokali banda mboka ba petandra ko finalement loboko mo lokolo mais oya kinne ba finira ba kingo o ba mboka. Siko tsozo ba ke amemi bandoki do ba voyager na kindoki na bango ba bati na avion ba ke kuna ba ke loka. Ndoka sa frontière. Au moins siko yo. Si ba loki eti mutu akende ki musala azonga kuna simba kamata. Akumo beta batu. Et ti ba kangie ba sing ba chaîne ba même l'hôpital ya nini ti e komi mutu e bouger. Ti azuba kisti OK azonga na ndako mutu e bouger lisusu. Ainsi de suite et comme prière ti nde nzamba ye ko délivrer. On comprend. Et exactement que les mêmes personnes ba vouer bobi yo obiki. Bon si on comprend bibilo ko bongo. Mais si vous voyez Josué aussi longtemps nzamba do se souvenir na. Et puis les sous. Na bibo yo kana ken et puis les sous même awa hein non tu ko régler situation moko kalate semaine passée ou semaine écoulée pardon c'était ça hein jeune sœur azalaki on a pas cité abundani na ndenge na ye akepoto famille pauvre akomi kozwa asombeli ba famille ne lupango tanga sombeli lupango nde makambe bandi wana pourquoi ye alakisi nini. Vous comprenez? Est-ce qu'à Salimabé? À Salimabé, mais maman n'a propre comme si ennemi. Hein? Ti a boire qu'elle est malade. Ah, c'est Rosola Nanga n'a beaucoup de temps comme yo. Voilà pour des mesures de précaution, voilà. Des mesures de prudence, mais c'est un témoignage. Mais oui, Azola Nanga, Aza Mona Nangai. N'a pas baby si libala nae. Quand on a sommé le pangwa, a logé maman na bandeko. Baby si libala ne koufi. Et ça, surtout, PC malade. Malade à Bundi Nango, à Sali Nango 17 ans. Mais vous comprenez? Je suis dans la souffrance aux autres, c'est près de 17 ans. Oui. À Sali Nango 17 ans, à Sambelaka. Mais à Yébite qui maman naïe.
mais tant to bonne premier tour na poto ti esimbité na bon soko za na moyen yaka papa na zoya a futi bié aye awa place à fandi serango hein tika na loba non loba okofana na ibote solo et loko mbala kimela yangwana bon na poto la zali mais moi place va soigner même ba parfum même à sali nyonso rien il faut zaka na mutuka yemoko na transport en commun moi matezate donc là c'est pour na ya amata na avion yo kana bisayo kasi na sisa pour na mata na avion aya c'est tout un problème. Il faut pomper wa pa fala tabilambe belé bani tout pour que sol bani baza indisposité mais dis-moi os sentir ka sola mabe mais tant comme tokenenga na apôtre Paul yeyo tokei ayambinga to yambi mo soleli mo elimwe ngai pe na zoka ta solote to fani na ye abi papa ozoka ni ngabi na ke lokote abi ozoka nga soleli ngabi na ke lokote abi na zoka moi to sololi na bondeli pona isili na bi omoni yo omoni de otie makolo na biso vérité vérité na zo biso kanga motema mama na yo mutaza na base pe lokola okomi boy nano oso sokomi ka te abi na koma lobi le londe sito sisi ana poko na koma kona bi OK kendo koma me okoyeba ke aza ennemi na yo yo linga mingi aloba na munoka lingi ya lingi yote akoswani sawo ya mbote akofingo na ndenge mako sakana te on a preuve signe au monde que Esaïe comme ça on comprendre et s'il to sisi prière ici oui que azui taxi amati taxi mais nazo ke lokote a bien biso ke na biso akomi akiti na valise ayela ki mama na biloko na mbongo tala kokota kota boy mama mona ibo mama bandi ko attaquer yo imbécile yo kosakana ngai ndoki ona nini oh ay mama mais na ye na komi na kanyondo kina mukolonini na ye kotala aboya na bisa fingi afika na osimbe lokolo c'est que lokola on me ba témoignage tout ana c'est que Vincent je suis dans le romo sala po bando kana ba repérer au mala moko kasi on azolo ba randi mundoki balinganga te pasteur magicien prophète magicien balinganga te toyokana kate parce que la Bible lobi na mokana Corinthiens que il n'y a pas la relation entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes des ennemis. Nani azana simana yo oyaza simananga ko obanga raté on ko lancer ba défi on ko lancer ba défi trop Vincent Joshua za la mutu OK na ba faiblesse naza mutu on se ba yokwela na faiblesse wana so OK merci beaucoup naza mutu naza na faiblesse nazali na onyoso mutu les communs mortels des hommes ce sont des erreurs na ko ça la erreur parce que je suis un homme mais celui qui est en moi est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde, c'est lui qui agit. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Bosso nanga simananga likolo surtout c'est lui. Bah ce qu'on a ça ni musu olobatek, c'est lui qui fait ces choses, c'est Jésus. Chacun a sa grâce. Et ça grâce on Nzambe a pesingai. Est-ce qu'on a au service des autres? Merci beaucoup. Je crois que to Ndeyo kana sirisa tana ngina tanga ta komba ser. Tala, ti obi ke ser a telemi a leli. Na petit ça mais non comprendre petit ça de moi aye ko yamba mais ay maman non comprendre ta yemo ka maman na comprendre merci na ko jote loko no te olinga na kufa na ko jote baluki na valise na mbongo azongi ndi abengi ngalobi na oya lobi na ye me azolela papa na sali nini tala na mbongo ngona OK ko sunga ye ko pesa mongo direct et comme un problème pona akokufa ou aloka yo ou akufa yo siko solingo sunga ye tindande mbongo epana ngai ngana ko pesa ou tine pa mutu mususu na prier ba na tine mutu ba ke pesa c'est comme ça qu'elle fait imbala moko solo na ekima makamuso esimba et c'est comme ça qu'elle évolue. Gloire à Jésus. Alors Vincent Jésus bola moto salaka na mokili récompense ezalaka te. OK. Mais récompense ya makasi ezalaka nde pa na Nzambe. Vous comprenez? Voilà. Nzambe ne moto salaka futa yo. Et Vincent Josué. Même un verre d'eau oyo pesi mosala Nzambe to les plus petits disciples. Et kozana récompense Nzambe kuma kombo na yo na livre des souvenirs. Merci. Voilà. Ozo continuer. Nana zong sa yo kaka. Yo moga. Obi ke za ba tebe ba sungo na vie. Oui. Et que yo pe okoma redevable na bato na osunga bango. Oui. Bon siko pourquoi le ba kaka pona Nzambe.
Mais il faut ça, la bateau, ça, la bolam, tant vous avez qu'à souffrir. Ah, on peut ça même dans témoignage. Un tellement aidé, tellement aidé. Ah, on a peut-être n'a qu'un d'accord sunga. Pourquoi sunga rayot? Ok. Mais pourquoi ça va? Oh, l'équipe m'a tué ça pas un zambé. Eh, kasi yango, au lobby, comme quoi y a bien. Ndeto zaboé. Papa ya botio maman ya botio basungi po ba ndimi obotama so ba ndimate ba comme longola ta zemi et puis okufi atana bo mwana balinga ba négliger obeli parce que oza bébé on peut te négliger puis okufi voilà il faut yango sengeli ni basalo bolam yo pozongi sa bolam mais pas dans Zambie comme na livre de souvenirs ti n'était so on a nazoke au-delà tabita dorcas zela nanu na parce que les qui combo na nzamba se souvenir bolam masala ibon poids oh kasi acte chapitre 9 makambo no yango na linkana tanga ba verset yango mama dorcas yo o katinga na siso lo baten bon continue pour pas tabita OK au moins ba para basungi yo pesi ngo sunga bango et ça vice versa voilà nini bato basunganga na vie yo yebi bango natanga ma comme on appelle ça adresse qui est tout na bango kasi soki ngai na sunga bango to na sunga te jusqu'à présent je l'ai fait papo ya bokolinga sango azola na penga alongwe sango aze sous sango te ah bon mais oui ça fait une semaine soki na banda koloba na ko pesa numéro na ye bobenga ye moko oba mwana no Josué ndenge nini est-ce que sunga kayo voilà pour ça na bando loba pour ba bible lobini oyo loboko à gauche sali ya nini pe droite aïbate voilà dans ce sens là la cause là tena banotanga na pesa ke boy na sala ki boy non nabi atiki misala na ye alongwe sango wana loba kakala ke akotika yango po ndenge to kutanaki atubeli a confessé il a même dit que prie pour moi puis à reconnaître que non yozo sambela nzamba ndenga solo mais biso te je dois laisser et ko laisser yango wana donc ezaki a laissé tout même bonganga nzambe atika yango déjà kala na yaki pe na lobeki ya bongoli motema atiki etikali na étape ya délivrance vous comprendre voilà mais ce que so botunie oyoka botuna bisika nyonso nga na leki bato nyonso nga na leki ezala pasteur wa nyokolanga botuna hein bokoyoka ke non c'est un enfant vraiment voilà mais bola monga nazo sala wana nazo ko s'attendre te ke bango bazongisa nga lisusu to bazongisa nga ndenge vous comprendre oui oyo nga nazo wana eza normal mais oyo nzamba ko futanga po kombo na ngai komama livre de vie eza bola monga nazo sala na œuvre na ye oyo nga nazo salela eboye oyo nga nazo sala pona population na ye oyo nga nazo sala pona kotonga église ko sala boye ko seme naza ba orphelin bazali nazo tangisa moko présenter dalaka mona présenter na 6e des humanités awa na Kinshasa na comprendre classe ya pas si fort futa ba musu baza na 4e des humanités ba musu na 2e des humanités et tout bazomata ba musu na 6e primaire non à passer premier c'est au ba musu na 6e primaire nyoso na baza 11 ce que charge ya 11 orphelins et zandeni kolia na bango kolata na bango ba besoin nyoso je le prends tous les jours nabi baza bana na ngai sikoyo vous comprenez bon sikoyo loba soy mwana biologique a telemia na mwana orphelin telemia différence ça te baromi ba morte ndenge moko pona ko loba au moins lui futo nza mfuta ngai yango wana siko ke kombo na nga komi na livre de vie le livre de souvenirs pardon donc c'est que le loba ndeko c'est to comprendre mosala nzambe bien ngelo ba différence ko bénéficier na bolamu et que nzamba se souvenir na yo ezara la meilleure façon ya lona na musala na ye voilà so loni kuna te bon eza normal osunga papa osunga mama osunga mwana oboti mwana te voilà bamso basundola pe nango aboti mwana basundola kipaka tuti mais eza normal ko boti mwana je charge na ye bokola ye tia koma mutu tangisa ya koma mutu vraiment nzamba koma comme na livre de souvenirs te que non obotaki bana 10 ozwaki bango na charge et puis bakomi batu nde comme na livre de souvenirs te eza normal que osunga parce que c'est ça so sungi te au péché voilà so sungi famille te au péché voilà on comprend ce que voilà pour la kolobaki na 1 Timothée chapitre 4 verset 8 et zolobaki celui qui ne prend pas soin de sa famille il a ruiné sa foi il est plus qu'un païen donc c'est normal aux soins ya famille na yo aux soins ya nini yango bible ça na problème à compréhension ou comprendre ngo to nini pour moi na peu place mususu motei mo rateki mon numéro que famille na eza mabe ko sunga bango te mais la bible et on précise bien par verset biblique que ceux qui ont réuni famille na yo boy ko sunga bango o leki na païen il est plus qu'un païen et il a régné sa foi. Vous avez dit que ils ont seulement une contradiction moi mingi. Contradiction té, interprétation de la parole parce que nga na té ya kateke
kosunga papa note kosunga mama note na opeso mayele ba piste solution ndenge no koko sala OK soki aza misala mabete gloire au Seigneur so aza misala mabe na webiso ce que tu peux faire pour que yo zo lipamboli kindoki na ye esuke pa na imoko voilà nakolo bateke noko sungite pa sa ndoki te na sala ngote vraiment voilà parce que naza na don na pouvoir na ya ko bondela pe ya ko peso piste solution pona yo ozwa lipamboli na comme na place à Tabita moi je peux poser question voilà Tabita na acte chapitre 9 c'était comment Tabita bando sala bola mais pas maman veve na église ndengo lo bayine bana ah voilà azo tonga azo pesa bango bilamba azo soutenir basala nzambe tout ainsi de suite malade yakate ye kokufa yakate akufi nde bazo ya kolela bazo lakisa ba bilamba bola moya sala babengi Pierre yaka ba mondimi moko akufi comme ne Tabita Dorcas tala makamba sala Pierre yaka tala Pierre pas hésité te aye azawa poto tie kuna na chambre haute ndi amati afukami nzambe mamo ya zonga na bomo kanisa la tana moi bola moi sala tala batu nyonso to batelema mutu na mutu nyonso na elamba na maboko nani bola moi ya sala nzambe zonga sabite oya boy azonga parce que les gens l'ont réclamé qu'azonga Yazongi. Nana vous réclamez les Sauf aucune église ennemi numéro 1. Aucune église aussi si ma sœur nyos na kolinga. Mes frères moko ayako yé diplomate. Diplomate à une église. Mais nabiso que no kindumba lokola likama. To bengana yako bengana église. Mais moko kimanga sa moinga na nzela ayaka ba initiation na yo wana obokende ba entreprise de quel. Ce qu'on nzamba akofuta qui va te réclamer. Que aujourd'hui les malheurs viennent. Nzambe yete. Batu mususu me yete. J'avais fait une prière, bolimbisa na loba vérité. À un homme de bien, à Béli et puis ba médecin bobi qui a obika shooté. On doit couper sa jambe. Mais mouton na sala bola mingi. Et pas na basala nzambe va tout kutana ye tout. Mais tant to kutana ye pe. Attendez to kutana kana ye. Mais ayepe ko asali na pe moi bola. La Seigneur, mutoyo yete. Mais maladio na longole pa na mutoyo. Na pesa pa munguna na ye. Mutuka ko ya yinaka ye. Maladio kende kuna. Ah, peut-être ça que vous avez ça la Bible. Wana magie. Magie ndenge nini. Mais non mais ce qui est ça là qui est. On peut tout à la réalité en face. Tout le monde a moi OK ozana mbasu, OK basalisa yo, batuna kana zon selon tatindela yo. Siko yo ozoba na Bible, engagé en place nini. Bon. Dieu c'est la Bible. Il y a la Bible tout temps verset. Faut que na preuve la pour il y a la Bible. Randy. Et verset Josué. Ozo provoquer nga. Comment ozo kaba maladie ya muto pesa mutu mususu. Prière retour expéditeur, yo bien côté. Mais oui, ko yuko zala mais ti ozo lo bage bato batimo libulu pona bakunda yo. Hein? Siko yo sali prière, allez bango moko ne ba koti na libulu ba kufi. Ya pesa biso téléphone. Ya kapena tout ça dire pesa biso ngo. Yoka. Toké na verset biblique verset Josué. Toké toi prier en direct. Toi prier yango. Yoka na bisa. Hein? Que Nzambe azali omniscient, omnipotent, omniprésent, asala kama kamiso ba retour à l'expéditeur. Oui. Oyoki. Ezong après c'est utaki. Oui. Ayo kabi malade amu. Oh mais na zo bisoti. Ah. Hein? Mais on était d'esprit ni wana. O muteleza ki mutama be verset Josué. Tout ça la bongo. Randy. Yo moko omona na miso. Nakotanga ta mama natanga ta mutu moko ka oyo yebi. Oui. Mama Charlie. Moi c'est papa Philémon. Oui. Natangi na kombo ya mwasi na kombo ya mobali. Que babwakeli mwasi na ye mama Charlie mbasu na musala. Ayebi mutabwakeli ete. Azongi yoka likolo pote et provoquer sur place. Papa Philémon était boité ba benga le boya na église. Ba yeto kutani. Ba binini ba nende rotala ainsi de suite tout c'est cela. OK ça va. Merci beaucoup. Olingini to sala pona yo. Papa moto ya salibo ezongela ngabe ezongela aza kama na musala aza mutu mo busala naye. Boye la poste. Na bondeli ezongi. Lelo likole polaye ba ngaka telikolo. Pona kolobake ils ont craché en l'air et leur craché est retombé sur leur nez. C'est biblique. Oyoke, mutalengela ki yo kufa. Mutalengela ki yo aboma yo alia yo. Mais to prier retour et salameli yemoko akufi. D'accord. Retour et salameli yemoko. Alors siko tolobani. Mais vas-y je suis. Siko yo. Siko dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs versets. Mais
ngonga nanga déjà ko kito Merci. na émission mususu. C'est bon. Nde tokoya yoka. Émission tokoya. Nakoyeba kopesa ba verset ancien comme Nouveau Testament. Parce que ça va prier. Pour on a koto nyongwa, na koto bandero fidèle so lelo. Totanga ka sikoyo. Te lelo la tia Quoi, ils allaient prier. La tia je suis bi. Yani. Et kotie nanu pour solido tanga, na bi solido tanga. Pesa na gagner. Na dala botoli yango pour la gagner nanu. Na répondre ki nanu. Comme ça la pesa ba verset. Bon tout ça la boue, tout est clair. Bon, ils a prière. Bandeko. Bosala nangati. Na bi ils a prière. So bolingi na pesa bina ta siko na pesa. Te tobo mangona. Ah, voici ça ni. Donc tu m'as provoqué. Te kosi ça ni sur le lot. OK, bandeko. Bino bato bozola nanga. Soko lingi. Que o sukisa munguna. Oya nyokolio. Oya zo torturer. O to a boire quel malade. Ata oyebi ete. O ça la prière. Et zongela ye. Tanga bokana zame. Psaume chapitre 69. Psaume 69. Mobimba na yango. Psaume 35. Mobimba na yango. Psaume chapitre 109. Nana yokinga. Na pesika muke. Wana comment pesa va verser. Ngana to décortiquer on émission oya. On sera qui verset. Nana zo que le pona pesa va verser na ancien na Nouveau Testament. Bon. Comme ça totanga. Bon mona. Ezali kambo ya prière. Vous comprenez? Au mona siko na ba version na. Bon, parce que on a mingi ozong sabora na comment prier pas tout soupe ba no ensemble la té. Mais pas si bien wana. T'es pas si bien wana. Pour savoir comment prier. Pour me comprendre neni ba sel pour autant on des poèmes, autant Bible on des poèmes. Na on a ina la kisa bon. Je sais que na la kisa l'émission oyekoya. Merci beaucoup. Pour au monde ce qu'on appelle ça ba verset dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Que prière à retour expéditeur ezalaka. Et puis ceux qui ont sali yango, ndenge loko sala yango. Wana so na pesio, mais pas nanga eza déjà na makila. Ngala ko na zesu na tante, yana ke nzambe na banotanga ba psoma na ti. Le sambe futa. Mais nzambe nde tikana loba. Nzambe na pesa nga dona. Ya ke ngai o bakele ngai maladi et comme la ngate zwanga te ezongeli. Et loko préparana ezongeli. Mais ce que soki ne ba bakeli yo, olobi papa to zongisa yango. OK, loba maladi yango ya. Ezalaki nango ya kubwakela te. Là ça va. OK. OK, ils ont la maladie normale. Là, c'est pas un problème. Mais ce qui est là qui pense réellement que ba bwakeli yo malade. Ah, benganga lobaka papa na lingi malade oyo. Moto asalenga bo ezongela. Ce qui est là qui même mobali non parce qu'il y a comme ça, une femme comme ça que to bonde les yeux mobali na. Ce qui est là qui moi sina. To mwana azena misala mabeyenda sala ke bongo. To pe papa ou maman, to ndeko, to na quartier, to na musala. Oyoka ça. Merci beaucoup. Je crois que toujours Kenasuka, le loto mekaiko solo la sous sont là en long et à large par rapport à souviens-toi de moi parce que c'est un mot qui est très important mais parfois bah tout mingi besoin qu'on un peu à la légère. Mais Nzambe a lobby na yo nini par rapport il y a moins de meurtres aussi ici toujours quand tu juin où ils a presque milliers d'années et que si ngai natiaki 2 semaines. Mais dans 2 semaines coquille na monika ka non ici na nté na bi nga nzamba pesa item mais nga ni na tsaki ezala 2 semaines mais isimbi cette fois-ci yo moko pena mto proposer ki na ba jour ndenga item ezanzambe mais siko na ba jour na bi ezala 2 semaines na ba 2 semaines mais siko na monika isimbi te tozo kende déjà 1 mois les programmes yango nazo pesa ya souviens-toi de moi tozo bandango jeudi le 26. Jeudi le 26, Nabutu tokoti retraite. Vendredi le 27, tokozana jeune, tokozala pe kakawana l'église. Samedi le 28, tokozala kakawana. Dimanche le 29, tokozala na après culte, c'est-à-dire après 12h30. Nous to clôturer prière na biso to zongi bandako. OK. Et to composer acte. Il y a souviens-toi de moi. C'est-à-dire mutunyo sata bisko zali. Ata personne ngo sa l'église na yokuna bisko zali sala yango eza problème te otie olobika papa libonza nanga nzamba kanisela ngai mais soki ke nzambe penza a touché OK osala kati na biso parce que lokola nzambe a tinda ka basali na ye oyi papa ngala sepeli yozo libonza nanga nzamba kanisela ngai otindeli biso na ba numéro na biso ngana ou obengi to peso kombo onini okoyi kotinda et puis otindi yango libonzo zotinda eza libonza ya souviens-toi de moi. Ata osala makamba bien mais ozomona eloko te. Mais libonza na souviens-toi de moi il ko débloquer.
quelque chose. Yango Néhémie chapitre 13. Vous êtes dans le canapé, ça va verser, mais et ça de l'autre côté. Néhémie a sali bolam, oui, histoire à Néhémie a gêné, a prié, à quelque rebâtir l'église en Zambie et temple, à quelque rebâtir Jérusalem. Yango te yimba même dans Zembo. Puis la moko Néhémie aye, asenga kinayo, pona kotonga lopango, na Yerusaleme, bisopeto sengi nkolo, otindangu ya nayo. Poto tonga lingomba na masi Yawe Nzambe tinda nguya na yo biso tolingana peto sana tosangana peto zala moko poto tonga lingomba na masi Néhémie chapitre 13 okokuta Néhémie na dernier verset alobi na salibo ekolo souviens-toi de moi. Vous comprenez? Après avoir posé l'acte, après avoir construit, reconstruit la ville de Jérusalem, reconstruire l'église de Dieu, rebâtir l'église et mettre de l'ordre dans l'église, sanctionner les rebelles, ainsi que ceux qui marchaient dans l'infidélité contre la loi du Seigneur, Alobi, souviens-toi de moi. Merci beaucoup. Et puis Alobi Lissous, souviens-toi de nos ennemis, de Sambala, de Tobija, ceux qui nous combattaient. Alobi, souviens-toi d'eux. C'est-à-dire, prière au sala, souviens-toi de moi. Et Zaka te ponzamba kanisolo na bolamu oyo sala. Soki bato ba kombata kayo, oko sala pe prière ya souviens-toi de mes ennemis. Ponzamba futa pe bango. Akanisela pe bango na mangambo. Na mabo ba sala wana. Ah. Ça c'est important mais je pense que to bombi yango. Yango na kende kebana ke est bloqué ya dala randite kanaloba. Parce que soko sala prière oyo. Te olobate. Ngape na boyi olobate. Bomba yango. Toké nango ne mission. C'est très importante. C'est très important. Abonnez-vous à la chaîne de la Bisso, je suis le Kambati, c'est bon na marambo. Ah? C'est bon na marambo. Ngala na boyi na kanyango. Nga pesa bato solution penza yake soki asali nga mona makam. Bon, est-ce que kaka teke souviens-toi de moi kaka pona bola mosala. Mais souviens-toi de moi na nini? Maele bakabula ngo pa mabongo te. OK, merci beaucoup. To bombi yango. Ngape na journaliste na bombi. Ah? Na kanyango. To fung la parenthèse on émission zoya bobenga so linyango na bonnelo kena privé kena privé pour pesa pe mutnyo sa sel nyangoti mais mutum ça vous allez intéresser benga na ba numéro ça na bas de l'écran et ça là très important musala nzambe a solana a kopesa ba directive ndera bandi da kopesa mo na kopesa ngo lengi to bomé opoya prochainement yo ne benga bo s'abonner et vous allez vraiment bien mingi parce que je souhaite toujours que pratiquement dans souka émission bien sûr que oui le monde ndena bagi ne bandeli mu pepeo tambula mabe mais on va toujours aux jeunes aussi c'est un espoir dans la jeunesse au coquille koloba un mot et pas téléspectateur batalio et surtout au clôturer la prière parce que le peut na boyi mamba témoignage to témoigner mais prochainement merci beaucoup et le tenir tout sur la car alikambo nzamba se souvenir na biso et là qu'on a kolobe pas jeunesse l'avenir de demain. Amen. Parce que la Bible le dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mondiale son pain. Donc, biso babenga biso bayuma, babenga biso mbakasa. Ah, t'es yo yang sisio. Kasi mbakasa dans le sens que na bongo li motema. Oui, mais natiki nyonso même na tanga mukilo ala no pe yuma te mais kasi na mukina za yuma te ta ona comme pas na Nzambe babenga yuma. Vraiment. Mbakasa o toro. Toro pona nini baninga bazolinga basi. Oui. Bazomela moi bok. Aye pe prière alati bien. Moi ni la ligne moi sert moko na église. Nini moi nini. Est-ce qu'on mi pesi? Est-ce qu'on mi bondi? Babia toro. Mbakasa. Ya Manuel. Ainsi de suite, Yuma et tout. Bah ser msukutu ba sala moi clique na raisonner. Ser moko na botanga kombo akomela nga lettre d'amour. Atina mbonga tindeli ngai. Sikotanga atindi pe pas camarade nai. Na obi nini ote atindeli yo. Na fungola mbongo na lettre nga no souffrir. Mais alingi ngai tout papa no banga zena mbongo. OK. Na zikaka na gumbi yango na zonksi enveloppe. Na bengi sera ngwana tokuta une église parce que ezalaki na pokwa lobby na tokuta une église na bon merci na ndenge atindenga lettre je vais passer réponse réponse nini kaka lettre atindenga ngai na mbongo ya ngwana réponse donc na zongi lié ba ke fungola boy oh mais azabu ndenge nini
Ah, Longwakuna, Alexaka Nini, Babinga Touro, Babinga Nyose Senge Babinga. Vraiment. Mais, le long de Tozoloba, Bakuma convient Ngai, que Nzambi a visité Ngai. Vraiment. Pour na Koloba qui n'a pas gêne. Ecclésiaste chapitre 12. Bible Genèse. Résultat de ta jeunesse. Livre ton cœur. Nanyo sotu elingi. Voilà, nanyo somote melingi et consort. Mais sache qu'un jour, jugement zali. Et puis, bah jour sombre, bah jour mauvais koya. Ou ko zanga ta place ko bimel. Que ozala ki jeno regretter so komi ukolo, bah chance c'est souter makambe bébé. Vraiment. Et vie est beau. C'est pourquoi renoncez au mal et attachez-vous à Dieu. Amen. Vous serez récompensés. Amen. Voilà. Nangina prié, mais avant de prier, programme ici na pesaki. Voilà. Et puis prière na bino na kosala yango bokolandango et nzambo se manifester. Secret oyo na nga koloba, lokola journaliste akati to koloba prochainement. Na bombe en tout cas non prochainement pour TV Zangonga. Ah. Soit mai na yo soko zana mai, to pe huile d'olive, soit yango osimba loboko mso simba ngai. Soko pe ozana ngo te problème te, sani to simba mboko na ngai et soki na prier sili, osalela mai to huile d'olive na mela yango pakola na zoto et nzamba se manifester. Supposa nango te okomona ka miracle salama. Na bondeli. Nzambe na bomoy, Nzambe na nguya. On se manifester kati na bana. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Onction Nzambe elata mayo wana pe mafuta. Na kombo na Jésus Christ, miracle est opéré. L'onction brise les jours. Bon moi na bikamis malade lis-moi. Guérison est content. Ba ouverture et pesa melabino. Na kombo na Jésus Christ, miracle est opéré. Eh Yesu. Yo za Nzambo salaka. Lokolo tindingai. Papa bana basepela na kombo na Yesu. Amen. Amen. Merci beaucoup à l'évangile Joselo Kamba Kounz pour la disponibilité na yo et salut biso bien. Et merci à l'équipe technique il y a Joselo Kamba TV na musale zo sala makitoko derrière la caméra d'ailleurs de tous les temps. Donc ça fait plus de 7 ans que nous sommes ensemble en train de bosser toujours dans œuvre. Donc et ça là vraiment bien mingi je souhaite et ça c'est un peu et surtout on temps pour le peuple de Dieu mais tu dis que prochainement soyez sa zonité avec beaucoup de plaisir pour continuer toujours notre émission mais aussi une mission qui est à second souffle. Bye bye.